La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Salut, bonjour à tous. Mbote bande kona biso, mbote na batunyo so bolandara biso, mbote na babone tout au bolingaka ya bino, Ursile Botelwa TV. Topesi bino mbote, tolingi bino mingi, ba o ya biso, vedi ba o bolingaka biso, biso pe tolingaka bino kaka lolenge bolingelaka biso. Na pesi mbote na bandeko tout o bolingaka biso, bandeko bolandaka biso, ba o bo partageaka surtout ba émission na biso, alors nzamba lola a pambola bino. Lelo toye na dossier ya maman na biso Gabriel Tumba Tumba. Na asir bomoni ba video o e circuler azalaki na mbeta hôpital o alalaki. En tout cas, ezalaki publicité o ya bande ko sala ya docteur Mugisho. Docteur Mugisho toyebi e pa iwapi o ya Gabia bande ko kende balongola ba tampo, mais esimbaki te akendaki ko salisa yango e pa ya docteur de Jésus. Malgré wana ayaki koloba na internet kezalaki docteur Mugisho pona koluka lokumu ya docteur Mugisho, mais esalaki mwa makele na réseaux sociaux na asir bato bolanda Ursile Botelwa TV totiaki yango pe kaka awa. Bato bolinga biso, bato bolanda biso na asir bolanda ki émission wana tosalaki yango totiaki yango awa lolenge nini oyo ya Gabi alobaki ke muto asalisaki ye batampo ezalaki docteur Mugisho po abandaka traitement déjà kuna epai ya docteur Mugisho. Malgré esimbaki te, mais ayaki kokosa makambo. Alors problème nini oh vraiment toyeli o tolingi tolobela pona santé ya ndeko na biso Gabriel Bolembo TV. Abonnez-vous, commentez, likez, ce zambala liboso côté na chaîne na biso. Tango zo s'abonner kobosa na te, activez le biso cloche de notification. Tango s'abonner penza activer la cloche de notification pour que prochainement tant que na ba analyse na biso o raté yango te. Prochainement tant que na ba analyse na biso o tala yango partout oyo okozala. Alors quand vous abonnez, activez la cloche des notifications. Tokutani après Pibi Tolanda. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour naba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Wana
boti kolanda bandeko na nga ezali bongo publicité ya Gav ke karande balubaka ba solution ya maladie na bino nyonso muto aza na ba problème muto aza na maladie muto aza na bokono moko ezotungisa ye en tout cas contactez Gav ke assurance ya Shir. Contactez Gav ke ozala guéri na maladie nyonso oyo oza nango. Mwasi aza na posa ko bota age eleki okomi na age moko eza déjà age avancé moyo bote eza te en tout cas ko hésiter te contacter Gav ke baza na ba solution nyonso pona mabota na biso. Soki tokoti na muzindo ya likambu, tokoti vraiment na muzindo ya mama na likambu pona ndeko na biso Gabriel Bolembo. Lelo bato ebele bazolobela santé na ye, lelo bato ebele na réseaux sociaux bazo déclarer mingi pona santé ya Gabriel Bolembo. Alors basala yango te par plaisir. Bato na réseaux sociaux bazo ya kolobela santé na ye te par plaisir, to bazo ya kolobela santé na ye po basakana na ye, to bazo ya kolobela santé na ye kaka basakana kana kombo na ye non. Bato basala yango na plaisir te, bato basala yango te po balobela kaka, baloba kaka tika baloba non, basala yango te me baloba yango mingi pona opesa surtout conseil na ndeko na biso Gabriel Bolembo. Mais tellement ezana babaku kumususu o ba comprendre na ba makambu te na ye mo ya Gabi ndenga comprendre na e amona sima mabe ata bolobi likambu pona santé na ye ata bolobi likambu o eko faire avancer ye o peut-être soka landeli yango eko sunga ye pona santé na ye mais azozo yango vraiment na considération te. Azozo yango na considération te pourquoi parce que bango batie ba rando liboso. Azozongo na considération te po ba rando eza liboso. Po azui rando atie liboso. Or, soki ya Gabi alongoli rando a olande la santé na ye convenablement. Donc, ko olande la santé na ye correct. Et puis, bon, mona ya Gabi a ozonga ndenga zalaki. Na uta osa l'émission moko lobi, na si na tie émission wana 2 jours, na tie kiango lobi, na tie kiango jour wana. Kolobela mama oayeki koloba kande zaka ba vérité bimi na réseaux sociaux ya Gabi ndenga zawana mbandanda bwakela ye maladi mbandande akomisa ye bongo mbandande asala bwe soki bolandeli nzoto ya Gabriel aza maladi te. Gabriel aza na maladi te. Ezate ke o babwakeli ye maladi kotala ya Gabi aza ni na mbasu aza ni na maladi ya mpese aza ni soki na maladi ya banzoko tomonaka ya Gabi ana maladi te. Problème eza ya Gabi azo contrôler régime alimentaire na ye te par rapport ya santé na ye par rapport ya état de santé na ye o aza nango na minute oyo biso soto ye baza mutungo ba tension mataka ye banda na maramba dadi Likambala ya Gabi bakambune yana batension bandela ye wana mais tellement que atambusa ki pe vi na ye kitoko te atambusa ki penza vi na ye malamu penza mingi te yango moni ba retombe nango eye kosalema lelo. Ya Gabi soki alobi atia sérieux na santé na ye soki alobi aluka ba docteur moko ya bien soki pena alobi se focaliser na santé na ye bomuna ya Gabi ozonga très bien. Soki lelo kaka alobi kaka se focaliser nanu na santé na ye bomuna ya Gabi ozonga bien mais problème ezo se passer place nini problème eza ke alingi ko se focaliser na santé na ye te mais ami pesi mingi na rando. Ami pesi mingi na rando aza ko se focaliser te na kiye moko na munene o aza nango wana ezano kotala ka ya Gabi omona ke munene na ye eza ya malunga te omona ke munene na ye eza ya santé ya santé te munene eza ya santé ya malamu te eza ya santé ya maladi. Munene o aza nango santé wana ezomona na kiza ya maladi eza santé ya bien te mais ye moko azozongo kaka na baje ye moko azozongo kaka loba bwe mabe asala bwe mabe azongisa bwe mabe na otela bino video moko botala eza video o ya Gabi auti kosala publicité ya hôpital ya docteur Mogisho mais soki otali ya Gabi ndenga lali au moins lokwa ya Gabi aza maladi
santé na ye po azonga normal esenga asala ba régime alimentaire moko ya malamu abandi d'abord kokonda asala ba exercice moko ya bien soki asali ba exercice ya bien et ko permettre ye à perdre santé soki akondi et ko permettre ye akonda muki alors soki akondi auzwa forme ya bien auzongela forme na ye ya kala ndeko mwa komela biso alobi eza facilité po ya Gabi zonga pourquoi ba mela na ba série wana babaka bibaka baka pona koluka ko impressionner mibala batu ba mela pona koluka ba succès ndeko moka komela biso alobi na biso bongo alors soki alobi azongi la santé na ye malgré azonga ndenga zala kite mais soki alobi ameka kodimne bomoni ya Gabi akokwa kotom kolata senglete ya Gabi akoma lokwa vie ya Queen Mada kangama na bapolo omoni bapolo te me bilamba ba marche longue toloba vie ya kokolata lamba marche courte te vie ya kokolata senglete vie ya kokolata polo ya polo te pwani banzoto ebeba bango ya Gabi nde bomone boye c'est pas facile pour ya Gabi lata single au mekate ya Gabi au meka kolata single te liboso bato ya Gabi au lata single te pas place batu baza au lata single te nzoto eza ya kobeba ye makasi mais ye moko tanga oke sokola aotala pela nzoto nazoba ke nzoto eza ya obebe mais aosala effort te or soki ya Gabi alobi asala effort na nzoto na ye ami pesa régime soki alobi asala ta agenata ami sala pena ami pesa discipline moko ezake alia kata une fois na journée et puis biloko o azolia ezala repas moko équilibré alia ba fruits alia ba biloko moko boye o penza e ko permettre ye ameka ko konda mukie mais bozawana soki toyo kopesa ya Gabi conseil boko banda kofinga boko banda koloba bozo na koloba na ko utiliser terme ni place wana bozo soutenir ya Gabi na buzoba o ya Gabi azosala mais bozo sunga ya Gabi te pour ka kende liboso mais bino bozawana po bo soutenir ya Gabi na buzoba na o azosala po bo soutenir ya Gabi na makambo o ya Gabi osa makambo moko eza kitoko te ya Gabi osa buzoba moko eza kitoko te bo soutenir ye po na visibilité asila mais bokoki pe ko conseiller ya Gabi lelo bato ba koma kosakana na ye par rapport ya taille na ndenge komi lelo bato ba koma be mission ekezongi par rapport ya taille ya Gabi mais bino boza wana pona encourager na mabe o ya salaka bozo zwa kala ya Gabi bozo comparer na présent ya belle vie bozo za ba photo ya Gabi bolo baraka belle vie alekiye belle nani ya Gabi alekiye ta ya Gabi ndenga zalaka lelo to koma préféré bango na kisika mais bino bo préféré ya Gabi na kala mais bozana bokoki ko sensibiliser pe boluki pe so bomoni ke ezo simba boluki ata quelque chose pour na usunga pe ya Gabi yango bosungiye santé ezaka na prité lelo bino bomona ka azana e bien azana na santé bien munene yaneze ya maladie munene yaneze ya normal te mutakoya ka munene bongo te eza munene normal te ya Gabi maboko nyose baby maboko nyose komi mipiku mama epela bimara na TVA pona olobake Gabi azana baba o balongola kene longi wana eza partout na nzoto nyonso mama epela lobaki ke ceux qui o longoli bilamba o batu ba okima ya Gabi soka longoli ya batu ba okima mama epela zaki na raison lobaki yango kala ya Gabi bandola ta ba single est-ce que na moya lelo ya Gabi olata single te bola kisa ya Gabi ba hôpital ya bien bo orienté ya Gabi na ba hôpital moko ya bien bo orienté ya Gabi asala ba régime ya bien
bolobela ya Gabi abima na distraction ya réseaux sociaux ata bandi ko sabola Belleville lelo tilobi bakoko kana na Belleville, c'est ça les problèmes. Motema mabe ebebisa ba comédien ebele. Motema mabe ekomisa ba comédien ebele motema mabe makasi. Motema mabe oyo ebebisa epanza ba comédien epanza makita. Bobanda bino musala bino nyoso. Mais lelo comme baninga ba o réussir yo zo réussir te. Bozo ki motema mabe botie liboso tala Jérémy Chabani. Jérémy Chabani, mais bozo comprendre que Jérémy aza fourmi moko ya mabe pona communauté ya ba comédien. Bozo comprendre que Jérémy Chabani aza fourmi moko ya mabe pona ba comédien pona ba artiste. Bozo comprendre que kazo bebisa ba artiste. Bozo comprendre que ba acteur ebele bazo beba. Ba actrice ebele bazo beba. Bozo comprendre que Jérémy azoluka ba conflit na ba place ebele. Mais boza on a pona ko encourager Jérémy Chabani. Boza na pona ko encourager na nyoso. Ya inani Jérémy Chabani bozo mona aye ko beba na ya mado. Abeba na ka lelo zonga na Aminata son père. Mais ba uta ko beba na ti. Babeba nakana Aminata son père et salaka ba nebele bono mona lisusu mobile ne mabidi pembeni ya nani te ya Jérémy te. Pourquoi zaki sou pembeni ya Jérémy te? Lelo kutu muto ala kisie musala Belleville kandi Jérémy akimaye. Jérémy a comment loba mabe pona ye. Et bongo si la ka oba kutana bongo est-ce que bo asir Jérémy lelo te lobite a o manka ka sila te. Poto mona bata ya batu nyonso basala ki pa sila bokoma ko finga ka batu nyonso basala ki pa fide sila bokoma ko finga ka Belleville bosala association binyonso na Jérémy théâtre ezaka ba jeton Cardozo ucho lobango no yele binyo Michel Cardozo. Ba comédien ba o déclarer musala e kendelisu kitoko te. Ba comédien bo sa na bino Sonia Mboka bo kanga ba chaîne ngo. Ape mutu sa komi na se ofungu la chaîne YouTube. Bo sala biso Sony. So bo moye zo simba te bo kangi na bino ba chaîne ngo. Soki bo remarquer que ezo simba te bo kangi ba chaîne ngana lobaki awa tozo belelaka. Mais bozo changer te bozo kena musala ngo wapi. Bozo kena musala na bino théâtre ngo wapi. Soki 2, 3, 4 personnes balo banakate. Soki bokomo boaka na ba jeton na rôle na kata scène. Tourner théâtre na yo calmement. Sala makambo o ekwa attirer batu batala ba film na bino. Mais bino comme ba jeton. Jérémy théâtre neza ba jeton. Jérémy kota ba ko poster na ye ba jeton. Aujourd'hui Jérémy na ya Gabi, ce qui Jérémy akuta na ya Gabi, il faut ba lobaka ba jeton. Il faut ba boaka ba jeton. Jérémy même nzambe na lolo sepela nete. Bino bakasi Jérémy même nzambe na lola a sepela kana Jérémy ata mukete. A sepela kana Jérémy te. Na acte o Jérémy a sala Belleville. Jérémy pona bato ba yebite Jérémy oya Gabi akomi ko sala association ba finga ka Belleville. Jérémy azanga nda kwa kolala. Belleville afutela Jérémy nda kwa kolala. Belleville azwela Jérémy ndaku. Donc Jérémy azan place olala te. Belleville azweli ndaku. Jérémy akomo va na ndako Belleville azweli ye. Belleville asalango. Mais mutu oyo bazweli ye ndaku. Mutu o bapesi ye nyoso. Mutu o muninga zweli ye ndaku. Amuninga soutenir ye. Ao sale pa na ye. Ba oye kuse nyoso. Ao ye kuse kukoma ba filme. Ao ye kuse ndenge nye ako sala bwe. Mais mutu wana kaka nde abalukela ye. Ale bino bokanisi lelo ndenge Jérémy apusani pene ya sila. Nde Jérémy obalukela sila te. Nde Jérémy obalukela ya Gabi te. Ao balukela ya Gabi, ao balukela na epesila. Jérémy aza na ye deux fois.
Toto yoka kuna na émission ya Junior Ngamo. Junior Ngambo ya TikTok. Junior Aozaki des fois o akiko bongwa na epa ya Pasteur Walesa. Pasteur Walesa changer a changé Junior Ngamo. Junior abimisi alobi ba vérité moko ndenge bango batambulaka. Alobi ba vérité ndenge bango bakendelaka. Jérémie aza na ye tozo yoka o des fois nde muto azotia o azo semer trouble na monde à théâtre lelo. Il y a les troubles qui troublent na monde à théâtre lelo za Jérémie. Mais bon comprendre te Jérémie ekota na ba ya Gabi na erreur. Jérémie ekota na ba mama Teresa na erreur. Jérémie ekota ba tubili na erreur. Azaki kosa bagag na Cardozo botuna ba bazala lisu na Cardozo na Karine Mokonzi babebani na Cardozo babebani na nani na Kevin Sidney babebani na siko bato nyonso babebana kana Jérémie bato wana nde baza mabe. Mais ba comédien bozo boma musala likolo ya ba parti pris bozo boma musala likolo ya ba connaissance ngane na zabwe na zakana oyo ngana oto kangama mingi ngana za abakuk ngana za famille bota yango bozo boma musala na bino bata théâtre yango bozo boma ya Gabi akoma sotale longino mona ke ya Gabi motema mabeza kati na e ya Gabi akoma sotale ba émission yango kaka te ba émission yango kaka landela santé Gabriel Bolembo landela nanu santé soki lelo oza na bomo ite be émission ane kotikala batu bakobanda kosalaka be émission ba ozala pe kaka be émission kokangama te ezate comme ya Gabi azasu na bomo ite be émission ekati be émission kokata te ba émission eko continuer kaka kosalema jusqu'à ata yo zate. Alors baloba eloko sila kate ba wele la kate na place batu ba bando benga kayo muto ya bengi yo afuti yo mwa mbongo osale émission lobi fingi muto ya bengi semi kutosa no makusa na yo. Mais ya Gabi atasali makusa na il faut abwa kaka il faut afinga. Mais na moment o landela santé a tozo bela ya Gabi landela santé bozo yo kabiso ye moko emso mitala na yazo mimona kaza bien mais munene eneze ya malamu te mais ye moko zo mitala zo mona kaza bien bolongola motema mabe. Pasteur de la foi lemba ba comédien. Pasteur de la foi loba lemba. De la foi obo kimisa même na monda maboke. Aloba loba lemba. Motema mabe eza na kati ya ba comédien, ya ba comédien kala. Yango pe komo kitana génération mususu. Na yo kakuna o Sidney na Jérémie faut bakoma na rando ndenge Belvina sila ba na rando bino bozo Jérémie na Kevin Sidney boko kanisa ba ba niveau wala boko kanisa ba niveau wana te. Jérémie za bana Jérémie za mwana abimile pa Belvi soki lelo Jérémie changer la Belvi ezaka poza motema mabe ezaka mingi poza motema mabe yango lelo a changer la Belvi. Mais beau comprendre te Moussa na bino zo beba boza l'aise to koma ko boya même bana biso batala ba théâtre biso monto linga su kulanda bino te po bozo ba na monde théâtre botia buzo ba liboso mais monde théâtre zaki bongo te éducation ezalaka lisusu te nga lobaka na bino oza fa na Belvi tikala na Belvi oza fa na Sila tikala na Sila. Mais le loko kama mutu lokwa ya Gabi aza fa na Sila. Mais ya Gabi aza na génération na bango ya kala. Bazala bango nyoso ba collègue. Ba travailler sika moko. Mais bango na bango bakomi ngana zaka na nga fan ya Sila. Ngana zaka na nga fan ya Belvi. Ngana za yo comédien. Bobandi na muni ezaka lokwa botangi na muninga classe moko makamnyoso. Bobandi na ye classe moko papa après yo kokoma fan na ye. Bobandi na ye classe bino boza batu boza ba fan na ba comédien te. Nde totala Sila, nde totala Belvi, nde fo totala ya Gabi. Po bozo ki mayele sika moko ya ko travailler.
Bango siko comme batala ki liboso. Bango siko comme batala ki de loin. Ba travailler ki comme batala ki liboso. Bango ye lelo ba komo zwa bino ba travailler. Se bino na ba nini na bango. Mais ya Gabi aza reconnu. Ya Gabi oyebani. Ya Gabi ko fongola pe groupe bo bengi pe 4 5 6 otie pe na casting ba rejouer. Ba rejouer. Ba aida kutu na ba chaîne na bango ba osangisa ba comédien. Aida osangisa sangisi o. Alekisi bango pe ba jouer et pourquoi pas ba ya Gabi. Et pour na nini te ba ya Gabi. Pour ceux qui bo komi na niveau wana. Bozana motema mabete envers bateau ba ozwa. Lelo bokangami na bino pasi la problème ite. Totiki li bino 2 ans, 3 ans, 4 ans. Est-ce que bozala kana ye longo? Poto mona mingi yango bokangami kuna bozaki pe pas belle vue. Est-ce que bozana ye kake longo? C'est ça le problème. Ba comédien boluka ba vie na bino. Mutulo kwa ndeti zuma soki zuma wana ayaka kana makamuko ezanga nango tina na réseaux sociaux mutulo kwa zuma a hôtel matana linza kate na carrière à Belleville mais ko kama mutulo kwa zuma soka simbi ko finga Belleville batu ba yepe bele baye ko finga bomoni ba biso ba onga na lubaka poto linga ko finga na réseaux sociaux te poto linga ko étaler ba matière à batu musute ngana lobaka aucun jour na linga te mais soto bito ba bimisaka ba matière mosusu bato mosusu ba ko sambwa mais to linga na biso ko sala ngote to linga na biso te ezati ke poto banga kameza poto batela rande ba réputation to batela ba réputation bato o ba matière na bango ezali ya kitoko te. Ya kitoko te ngo monto bimisaka te to vandi. Pour en réalité zuma penza na ebite. Ba papa ibutu nyonso, ba bijou surtout bijou la reine. Mutema mabe koma bino ka boye. Mais bo sunga ya Gabi, soki nga lobaki, soki ya Gabi azana mbongo te, bo sungi atana ba cagnotte to mona batu bosa ba cagnotte. Mervin ye wana cagnotte à $13,000 ndezongsi LB na ndako. Bose le ya Gabi ata ba cagnotte, bo sunga ya Gabi ata na ba cagnotte to bo sunga e tote me bo sunga e oza malamu mingi. Mutu akene na ko sila boye. Mutu bomo na santé ndenge zo kende boye. Me bozana bozo ko encourager, bozo féliciter. Ma bolembo kende koluka docteur apesa yo régime. Docteur ala kisa yo régime ninyo ko sala. Bape kiso bilo musoko yuko lia bilo musoko yuko liate. Poko mona bozo mona ke oza maladi. Kota la ubezo lakse ke oza mutu moko olia biloko nyonso ubatu balia kate. Oza mutu moko oza na équilibre kote ya kolia. Oza mutu moko oboya biloko mususu. Me bomo naka nazana ngano na bomo itika na sala bwe. Bato yozo zokisa mitema na bango wana. Soki lelo zate. Soki lelo nzamba zumoli mono briske bwe. Ba olimbisa yo ka poza te. Ba fongolela onzela. Bosala musala théâtre mutu na mutazana na ba idée na ye. Mutu na mutazana makasi na ye. Mutu na mutazo travailler selon ye. Mutu na mutazo travailler selon ye. Bosala musala ndenge moko te. Tokolo baku musala ndenge wame mutu na mutazana ba ambition na ye oya yeli na théâtre. Mutu na mutazana ba projet na ye. Boti ko sala ka mutema mabe na baninga. Boti ko sala ka mutema mabe na baninga. Alors bato bokomela biso Gabi azakutu na hôpital, ya Gabi na hôpital te. Eza pub ya hôpital oya Gabi asala ki bozana tiela bino. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Na yebisaka toujours bato bolingaka biso. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp, partagez na Messenger, tindela bandeko lien. Tango zota l'émission oyo, tango koti, tango s'abonner, kobosa na te activer biso cloche à notification. Ezala toujours malamu mingi. En tout cas, na otela bino, tolanda vidéo wana na otela bino ngo na suka tolanda yango, bomona ke ezaki nango pub alors ezaki problème te bandeko bobengaki
o bolobaki omoni kuta olobeli te olobeli likambo te olobi boye te eza nango pub oyo ya Gabi asali ya hôpital à docteur Mogisho so tali même ba infirmier yango nayebi pete bosala publicité mais ba infirmier ba infirmier bazo défendre hôpital te bao défendre yango te. En tout cas to souhaiter santé ya malamu na ya Gabi nzamba sunga yo okoma bien longola no motema mabe na mamba théâtre zala no musika caméra landela no penza santé na yo po santé nde est important oyo zo ça les important te santé na yo nde est important bana no bagaita bana posa na bagaita no babali te bana posa na yo. Alors merci na bandeko bolandaka biso, merci na bandeko to bolandaka Ursil Botelwa TV. En tout cas ce zamba no liboso koti na chaîne na biso s'abonner, commenter, liker ou partager. En tout cas tokutani na bino à la prochaine occasion. Ce qui est sur zone tenante la bino vidéo wana bota la bo monake ezaki nango pub ezaki nango pub azana ye na hôpital te azana ye na hôpital te azana ye normal kaka ndenge ezalaka. Alors tango zo s'abonner aimez biso vidéo partager na Facebook, surtout na Facebook, na WhatsApp, na Messenger. Ngalinga surtout bato ba partager na Messenger, surtout bato ba tindara na WhatsApp. Partager biso na WhatsApp nzamba lola opambula yo. Mbote na nga na mama na biso mama Madeleine Keita, mbote na princesse Alegria, mbote na mama Yvonne, là c'est ma maman, mama Yvonne, mbote na isiko zali. Nzamba lola apambula bino. Tokutani à la prochaine. Bye. Attention, c'est combien? 18 à 8, bien que mes kilos. Ok, c'est un peu élevé, hein? Ouais, c'est élevé. Ok. Ah, attention, on a commis boye. Ah. Mama kebo kwa kuchuba ngwa kuchuba. Malembe, maman. Zarakal. Eh? Mala banga pam pam. Ya Gabi. Oh, ni susu we. Ah, bah attention Mathieu. Attention, yo zo mo attention. Ouais té. Attention ça Ba problème makambele ki ko sur internet. Oh. Yo pe sala go boy. Ela bona ba dum susu. Ko so na soke ye. So swani mingi. Moi attention beta kaya ka beta après. Nala ndio tia tamu malamu. Na swana ngana ngaya ya. Ngaza nga dilt. Voilà. Dada nga dilt da swana ngana ngai. Ngamba bien ngane na songi te. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ursil Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.